mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a l'élo. Toko Lobelabino parce que Bisso ba patriote, Bisso tozalissima. Il y a Félix Antoine Tshisekedi ba fasciste par conviction netinga inama salanga. Louis Blaise Londolé, John Kaniki. To pona côté à président de la République parce que yebaki ye mutu akokumbela mboka na biso akotia yango et sika ezalaki na époque kala kutu ekoleka wana. Donc, le lot est sengo mingi boebi, bateau ba sopa boule, donc, tant ba venture ezule kana côté est, ba msu ba côté chuma, ba msu côté tout la mouisi azaza, oh donc nanga, azo salaboy, nanga ko salaboy, nanga, ba pesa kutu, date, oh ba royana kisasa, ti le lot, to mona ka bangote. Donc vraiment, to banda ki na biso, ko seka ba venture wana to yeba kike, et ko souke la bango mabe. Et là, quand on a yo que la ba congolais mususu a samboul o balandi nanga ba kansa ki soki marque ni nango biso depuis et bandi la masolo to lobaki ke masolo ane e ko vide kalate nanga to suki sai parce que nanga zane kaka donc un aventurier un pantin donc OK ba bando manipuler nanga ye penza donc a longwe kuna a été na kisasa abaki penza Félix Antoine Tshisekedi pouvoir est-ce que bino boko boulango ils ont insalamable. Donc, le lot, tous allez coller Sabino parce que, boyebi, na epsaki bino ke, ma solo oyo. Il y a guerre à est. Donc, ceux qui t'ont loupé en gros parce que ma solo oyo banda, depuis Mobutu, c'est okokumba, ito, wazabanga, na lagi sabino en gros. Général Mayele, azali ko senga ba aide, azali ko lobelaka, pour na ma solo ba rwande. Pour batumsu ba boularake, on dirait ceux qui Félix Antoine Tshisekedi mutabanda ngo, mais, yé mutabanda te. Mais yé mutu akosuki sango bomona depuis masolo e banda Kagame akoma na niveau te Kagame écoute donc bo biso tozi la masolo officiel donc baso le na marque ndé ya o achaye o asainen mais aza sérieusement malade parce que niveau oyo Félix amemai na koma na niveau wana te talaka accord ndenge za la ki kelekete moko boy dimitiol moko boy donc vraiment maladie kokite donc moté mezolingo lâcher so quoi kufa etali bisoté donc vraiment to la kisabino boyebi ke masolo po congolais azaka misi po batu babando ko sepela o babando lo bakenanga ko koma na kisasa a pouvoir Félix Antoine Tshisekedi
sia bino bokanisi donc ba chance ba Kabila bazwa chance loko pamba ndenge ba koma président de la République yo salama ekosala ka lisusu te Fachi mukolo masolo ke ekozala meboye bake surtout si makamba ge ndenge zo vide to zongeli makamba constitution Fachi azanano donc tango obongisa makambo nyonso tu mission o nzamba pesi akoluka nde muto oyo akotikela mboka oyo akokumbela masolo bien. Donc siko kutu bo bosana ke o so ki marque nini Fachi ba risque azozwa to bazoni ko barrer donc atikela ba yuma moko so banani donc pouvoir ekozala te donc boye bake les États-Unis pour batu babandoko sepela nanga ya soki na kisasa so bando rêver ba ils ont interdit de rêver. Bon, Fachi azozila nini akende pas Poutine donc bino bokanisi ceux qui le ke pas Poutine ou ke pas américain et vous akara na marque aloyenge ezama solo donc dona 50-50 Mobutu temps bando côté la biso na ba guerre à Chaba ya ba 80 jours temps azokondo senga ba aide na ba américain na ba marocain bino bokanisi ezali à pamba. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Le lot président Salima solo na ba américain ba msusu bazo critiquer. Oh, pour balongo la biso na be siko tozali wana. Tozo bon donc paix moko durable au président na biso antolo ba passer ba paix msusu on ezali éphémère au président solo. Bon, donc bino so donc atala. Bino so bo boulaki siko président okumbela onde. Donc siko président kumbeli masolo bokomi koloba biso tokokipe bino te. Président de la République azo zongi sa penza donc pe na kati ya este wana ya libela ya mbeto le pe mi libela donc boyebi signature sikoyo oyo penza ekozala na ministre na biso ya affaires étrangères et coopération internationale na ministre ya Rwanda ekosalema le 27 parce que batu bozala na confusion te oyo esalami wana o bozali komona na photo ezali accord na niveau ya ba expert donc ça la marqué sur 3 jours ba yeko zo accord moko ya kitoko donc vraiment donc ba c'est ba préparer ba masolo tout rendez-vous etikali sikoyo le 27 ba ministre na biso affaires étrangères et coopération internationale mama na biso oyo vraiment donc aso sakala les soute chicote fimbo na fimbo donc na ministre ya ba rwandais bako yawana ba signé ba papier oyo penzake donc oyo penzake abupia et oza le 27 donc vraiment nanga biso to epsaki bino ke donc nanga za aventurer bato yo ba landa ki ye na loyenge to kotala ekomi siko masolo ya tula mwisi ya zaza donc mutu na côté na ye donc vraiment rendez-vous siko ezali le 27 au juin. Donc, des ministres na biso affaires étrangères, roya na ministre affaires étrangères biso na ya Rwanda, royo signé siko accord vraiment na ba papier ba beti ba signature na bango. Avant toche la bino, tozali koyebisa bino déjà avant ba accord wana et signé donc entre deux ministres na biso ya affaires étrangères mais maloba ya chef ya MONUSCO mama na biso wana Binto Keita donc a timai na monokote a lobeli nanga na M23 na ba fitiolo tout bazawana na este kuna donc ba benda na vitesse moko tout basala ba jeter ceux qui ba bendanité ba mo babi eloko nini koyela bango donc ba te belé déjà ba komo benda na bato bazwaki ba jeune ba renforcer ba komo longola ba teni donc mutu na mutu azozwa nzela na parce que tango ba ko beta siffler près wane okoma donc likamususu donc ya mawate parce que ba ontan ba ye ba bomi bato ba barre bato mawezalaki na otela bino avant to la bino ba photo oyo ya signature ya accord oyo ils il a les 27 pour signer penza accord oyo salami déjà na ba expert ya biso na ba américain donc to la kisabino message oyo ya mama na biso chef ya MONUSCO bintu a beteli
donc nanga na batunaye donc vraiment na évité penza na ko sekana mo donc muta uti na seni akoma rebelle aya penza baka pouvoir tina kisasa vous rigolez ou quoi donc bino penza donc na évité bato bando boule penza ke nanga oza pouvoir na évité boza penza ba charlo bino nyo surtout neti nanga na bino donc bolanda message ya maman na biso chef ya Monisco donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. 3 s'il vous plaît. L'insécurité à l'est de la RDC, ça suffit. Il faut que vous obéissiez aux injonctions qui vous ont été données depuis le mois d'avril, qui est, vous devez cesser immédiatement les hostilités. Vous devez vous retirer des localités parce que maintenant vous êtes à plus de 80% d'occupation du territoire de Rutshuru. Vous devez vous retirer. Vous devez aller dans le processus du PDDRCS et vous devez aussi entrer là où vous étiez en novembre 2021 quand vous avez commencé à attaquer les forces de sécurité et notamment la FARDC fin novembre 2021, c'est-à-dire Mont-Sabinyo. M23. Bino Morubo Tolanda, donc azali clair et net, ati mai na mon côté, donc ayebisi bango wana eza mitindo, eza susute ke o bazo senga bino soki ba marque nini ezali donc bosalela yango soki bosaleli yango te ndenge ba Kongo balobaka attention pilamo sikeba. Donc vraiment na éviter donc nanga donc na koyo ke lekutu mawate aluka ki ba faire sikoyo akosilisa yango donc sikoyo tozongisi bino na ba photo parce que ba image tozwa ki yango te ba image peso mona te parce que izana nous ba corps moko o esalami na niveau ya ba expert donc pendant 3 jours ba eko signer accord o bomoni sikoyo ezali zela le 27 vous allez comme on a ba image le 27 nde ministre na biso ya affaires étrangères et coopération internationale na ministre ya Rwanda ba koyande ko signer sikoyo ba corps penza sur papier pour masolo wana abu pia donc vraiment natenaki parce que confusion ça là qui mukien na éclairci bino bobi ka 5 minutes to ya kana po na opesa bino ba ample information pour pe na opesa bino ba éclaircissement ko longola donc enlever les zones d'ombre pour comprendre masolo yango ndenge ezali donc surtout comme nasuka ya émission na biso na loba je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude avant tokota na ba dédicace na biso to ko pesa bino nouvelle nécrologique to pesa ki bino Seine-et-Marne vraiment ezali na pasi na motema plus précisément na Damary-les-Lys ville frontalière na Melun donc to itako bung sa sert na biso na kombo ya Léonie o babenga ka sert Saddam Hussein donc vraiment akufaki avant-hier donc, programme n'a déjà établi. En tout cas, toutes nos condoléances na famille Mayala et puis na Seine-et-Marne Mobimba na communauté congolaise. Et puis Bobo Sanate pour na fête il y a indépendance ba match Robeta na terrain ya Bobini ba bengi yango tournoi il y a indépendance Robeta ba commune surtout ba Robeta ndembo kuna ezali vraiment malamu mingi to sengi na bino donc ezali na région parisienne banlieue proche à Paris terrain à Bobini bato tout bazara na Paris ba yebi yango ezali eloko moko e salami na ndeko na biso patriote munene Pateli Mikobi donc sikoyo to koti na kati ya ba remerciement na biso ba dédicace na biso donc to pesaka bote toujours na base to bandara na honorable Jean Moutala na Londres na mwasi na ye José Kanoa ki kakamene l'ancien Bogard José Kanoa ki kakamene na kati ya Londres Olivier Massamba na mwasi na ye na kati ya Londres Maître Wera Mukuna, le maître des maîtres, maître Wera Mukuna, merci, il y a trop, donc, qu'est-ce qu'on a qu'à Espagne, Beloti Mavungu, vrai chéri, n'andenga mukete, Beloti Mavungu, toke na kati ya Kenya, na Nairobi, pona kopesa, Kelly Kalonji, merci, na ba information, pesaka, ngai pona mboka, donc vraiment, na kobosa naka, jamais yango, toke, si on a kati ya Suisse, pona kopesa, le philosophe, Eddie Edo na moi sinaye les philosophes Eddie Edo na yebi kesi que ozali ko sepela parce que yo donc vraiment so li kambozali ozalaka moko pessimiste
ozwaka donc ba réserve trop mais oyebi ke masolo yo mona yebi ke place ozali patriote ozali kondima musala oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala toke na kati ya Kinshasa mpona kopesa Stéphane Jokol président Bob Masala tokei lisusu kuna na kati ya Paris totikel mpona kopesa pesi propre oyo asambelaka po na président de la République na biso pe na mboka Agnès Mababa, merci à trop tokei en Afrique du Sud sikoyo pour na repesa Roger Bamba, petit frère propre Roger Bamba, merci à trop vraiment toko bosanate awa na kati ya Kinshasa donc il m'a rendu visite Alain Londolé, le frère de Louis Blaise Londolé, DGA na RVA Alain Londolé donc vraiment visite na esalaginga esengo makasi putu de yalola kuna na kati ya Belgique putu de yalola merci à trop donc vraiment toko sepela mingi bozala kaka connecté na kati ya 5 minutes na biso boyebi to sukisaka toujours na dokotolo na biso Jean-Paul Djamba Kaoudi na kati ya Paris Jean-Paul Djamba Kaoudi merci pour na émission na parlo santé pena surtout au Salakapo na 5 minutes avec César Ngadi. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. Mambo Galaxy na kuti poisson dala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia c'est mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche et na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc il y a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps.
Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.